bozwi ba courage ya kokende kobenga na hippodrome po ba annuler concert ya tata bato nini yango bokomi na ba niveau ya boy asali bino nini abomeli bino nini bozowela na ye nini likambo ngo nini esila rate bandeko botika tata bato asali combien des années abeta concert na potote likambo nini esila rate la famille ngana ko demandaka bino bopoza bo répondre ngai asali bino nini mama wa taifa ejika Denis Lese yaka yo alina kindoki yo zali pandona Denis Lese ali pandona na kipandona na yo mwana yo tangi mwana ya libabe mwana wo pasaka na kindoki de pubo mwana yo tangi opakoli botutu na ye na nzoto ya legende olobieta sala legende abimana mwana wana yo bandaki kotekisa ye c'est normal oye banani abimana ye parce que tango ayaka yo banda kotekisa ye mama wa taifa ejika soki yo ndeko na biso ya mobali oza na nsima likambo nalinga kwakize mutu pamba te kanisa pe bolamu papa sala kanisa pe bolamu papa sala papa kozala sala yo mabe ndeko po benga malelo oyo ezali papa wana soki ezali bafani na yo to ezali bato bazali infirme baza pembeni na yo tango ozali koyoka makambo ya modele ezobima yo osala nini okobenga bato wana pe kopekisa bango mama wa taifa ejika likambo bozali kosala ezali kabakata na injustice na kati ya réseaux sociaux bokeba na bino po te makambo na bino tosi toyebi yango tata oyo soki bino bokoluka liwa na ye akokufa te soki bino bwali na susi ke tata oyo akende ezali mwa passe parce que likambo bokosala ezali pire soni ya munene ezali nini bokei kosignale tata na bisika azali kolinga kosala concert likambo nini bandeko mama wa taifa ejika ti mbote na balandi na biso nyonso ya Jika TV nyonso be balandaka biso mokili mobimba topesi bino bambote na bino topesi bino balosako baingeta na bino bipai nyonso bokolanda émission na biso tolobela nyonso tobomba eloko te mbote na bafani ya mopao mokonzi l'homme de l'hippodrome en tout cas voilà kombo onga na pesi na kombo musuna opesa yete en tout cas topesi bafani na mbote bao bazali kotombola likolo bali komema ye likolo bazali komema ye na level moko ya haut niveau topesi bango mbote bongo tokobosa na te ba yema mpinga ba soda ya mamasi tobenga bango ba Cindy Love tobenga bango ba Timi mamasi en tout cas topesi bino mbote bipai nyonso bozali ba ingeta na bino bongo ba sumare ya mamasi tokobosa na te mbote na bino nyonso mbote na bafani ya musicien mbote na bafani ya Molodoye Inansoubi jeune leader enfant venu de la RDC topesi ba griffe na ba tigresse tout balosako na bango na sima ya bilili tozali na Fabrice Mande na koumela te bandeko na kochi mbala moko na mama likambo na biso bokomona kene ko sala émission à pied levé ndenge na lobaka yango pona makambo ezali kolekana pona injustice ezali kolekana et puis pona motema mabe o ezali kolekana. Je crois bozui ba année na ba année ya ba gloire ya ba concert na poto. Bozui ba année na ba année ya ba concert ya gloire na poto kaka bino nde bobeta ka ba concert kaka bino nde bayaka koyamba bino kaka bino nde bokotaka batu na poto kaka bino nde bosala ka ba beze tout autour ya ba concert na bino bosala na poto muto alobaka eloko te pe muto atelemela bino te mais comment kaka annonce ya le 19 juillet 2025 ya concert ya Koffi Olomide na hippodrome et suscité un ya modèle oyo na kotuna bino ezali likambo nini na lina makambo mibale na koloba kolo ya lelo bandeko et puis na okende mulaite na kozala mukuse parce que ezali émission moko na sali yango na motema moko motema ezali ko sa pasi kotala lolenge to komeli. Comment boko koma na niveau ya modèle wana bandeko toyebi ke congolais de base azali muto motema mabe congolais de base azaka muto atondi same na bondoki de base azali moto personnalité na ezali ko pour représenter sorcellerie bokende kobenga responsable ya hippodrome poete bopesa ye ba dossier ya Koffi Olomide omoni mutu azali koya kobeta concert epai na yo azali boyete mutu moko pete mutu batu mibale pete misato te batu mine plus même de mine bobengi kaka responsable ya hippodrome poete annuler concert ya Koffi Olomide vous gagnez quoi en fait la famille
oloba toloba te totanga bakombo ya bato totanga bakombo ya bato te nazalaka na bitidi ya kotanga bakombo ya bato te bandeko me makambo ezali kokende mabe bagero bozali kosala ezali vraiment na tina te tata oyo asali bino nini tata oyo asakoli azali kokontinue kobeta miziki na ye na kwe na ye ata azali mabe bandeko tanke alukaka mutu makambo te afandi na kwe na ye bokoki kotika ye te bandeko en fait nazoyeba te eloko nini bozali koluka na nsima ya tata oyo susi na bino ezali tata oyo akufa atikela bino terrain est-ce que soki atikeli bino terrain bokobimisa mpe kofi mosusu nayebi te soki atikeli bino terrain bokobeta misiki lokola kofi nayebi na nga te soki atikeli bino terrain bokozala bite lokola kofi nayebi na ngai te soki atikeli mpe bino terrain bokoganye nini nani akolata kazaka ya okofi asalaka mutu te parce que mutu na mutu abotami neloko na ye nazomitu na boko welela nini na tata oyo ndenge tokoti na 2025 so tokomi je crois na mois d'août ou bien na mois de juillet azali kokokisa 69 ans bandeko azali pembeni ya kobeta 70 ans d'âge soki yo ndeko na biso ya mobali oza na nsima likambo oyo nalinga kwakize mutu pamba te kanisa mpe bolamu papa asala kanisa mpe bolamu papa asala papa akozala sala yo mabe ndeko mpo obengama lelo oyo ozali ezali papa wana soki ezali bafani na yo to ezali bato bazali infirme baza pembeni na yo ntango ozali koyoka makambo ya modele ezobima yo osala nini okobenga bato wana mpe okopekisa bango botika nga nazali likolo bakanisaka mpe bolamu ya mutu bandeko toyebi ke mokili ebebi mokili eza lisusu na reconnaissante te mokili ezali lisusu na boyebi ya koyeba nani nde nani te mokili ekomi ka boye tosala bolamu toyebi kaka nzambe ye moko mpo alobi ete lesele eloko koganga liboso na biso na nzambe ezali bolamu tokosala na sa mokili mokili esi ebebi soki eza yo moko nde okotinda bato ndeko na nga mobali ekosopa yo ekosala bien te soki ezali bato na yo soki oyoki sango boye ebeteli yo na matoi ya solo mpenza pekisa bato na yo bino bolobaki ete hippodrome ekobetama te bino bolobaki ete concert ekozala te bino bolobaki ete eloko moko te ekosalema concert wana eza te ekwanile parce que ye azalaka boye me date yango bapesi ti tika ye apotana na bafani na ye billetterie déjà ese efungwamaki depuis le 14 tika bafani na ye bawelela baki ekosomba babillet basomba te eza bafani na ye ezotala bafani na ye soki bafani basombi te bayebi ke bakoyokisa lider na bango soni botika soki akokwela yombo ye na bafani na ye parce que na miniti yo miziki ya akobeta ngo mpona bafani na ye ye wana mokolo wana asalaki kabakata na concert na Mofleri kuna concert répétition okotala lokola concert jour bafungolaki billetterie asalaki ezalaki danger mais nga nazo comprendre te mutu na mutu azali na lolenge azali koevolue na monde ya musique bandeko soki tozali kokoba boye ekozala mwa pasi botika tata bato afanda na kwe na ye bokoki koloba azali mabe bokoki kozoloba asala boye ezali likambo te moto moko te awa na se na moi apart mokeli mpe aza na mabe na ye so toke na soki philosophe badekubali banda kodekortige biso mabe ya mokeli okoloba nzambe yango mpe na osambela ye te soki mutu lelo azali kolela azali kozanga lipa yo oye koteya ye ke ebongola motema mutu wana kondimela yo akoloba soki nzambe yango azali nga na kolala nzala te eza na bato mosusu batukaka mokeli par rapport a bastation bazali kobika nango ça veut dire que mutu malamu ali te likambo nini na tata bato depuis botelemi bozwi bacourage ya kokende kobenga na hippodrome mpo baanile concert ya tata bato nini yango bokomi na baniveau ya boye asali bino nini abomeli bino nini bozowela na ye nini likambo yango nini esilaka te bandeko botika tata bato asali combien des années abetaka concert na poto te likambo nini esilaka te la famille nga na kodemandaka bino bopoza borépondre ngai asali bino nini combien des années akobeta concert na poto te na tuni ya solo wana bino boali babilenge
boali nanu na ba 40 ans, boali nanu na ba 50 ans, boali nanu na ba vie. Ya ko kende ko chite. Malgré succès na ya ko kende ko chite. Akolo banazali quadra mais age ko permettre ete. E ko senga ngonga moko pe mabandeko. Soka linga beta concert na ye. Problème ezali wapi bochele bakal. Problème ezali wapi e banda lelo te boko la musaka ka ba dossier ya kala e bandi boni yo kamata telefone yo muto nzamba kela ozali na makanisi ya bomoto obenga moto epodrome olobete anile concert wana moto wana ali mobomi moto wana ali moviole moto wana zali boy moto wana zali boy e bandi ko boni mutema mabe boye boni mutema mabe boye la famille. Makambo nyonso bino boko repeta kango batu basi ba yo kit yo kanisi ti muto azwa courage ya kopesa date asisi makambo nyonso te ayokani na batu wana te ayokani na ba sponsor te ayokani na bato bazali na yete kasi likambo nini yango esilaka na minicho makambo bino boko sa biso to koyebaka te baninga kuna bako yebaka te biso tozali bapanzi sango eli ko sala soni eni bozali nango vis-à-vis ya tata ezali nini toboya azali koko na biso te biso tozali na koko te me boali bandoki yali sorcellerie na kobenga ngo kindoki ya moi makasi boali bandoki toali na koko te biso toali na koko te boali na koko te boali bandoki muto boko benga papa muto boko benga leader abimaki na nzete sina rappela kabino lelo soka kufi bakozongela bino il était wana ba complaia kango na orchestre ya nani soki eza ya pa Koffi Olomide te boni boye boko lekisaka pe makambo yango bandeko na émission asalaki wana atukaki bino alobelaki bino mabe afingaki bino muto soka alobi ete nali koko na bango atuki bino soki bino bolobi ete boboya ali koko na bino te boama yele te boko wanga na pe tata na bino yali clair soko lobi ete Koffi Olomide ali koko na yo te yo warrior yali bondoki yali oyo balobaka na monoko ya bangala ingratitude toke nango bongo yali kindoki ya makasi soki yo lobi ete ye azali koko na yo te yo ye moto boko benge te mokonzi autaka wapi nti ba benge mokonzi bipa ye autaka tia koma mokonzi na bino autaka na nzete abanda koyemba wapi aningisaka loketo na orchestre ya nani boni boyi boni bokomi pe kolekisa botika tata bato apema abeta mindule na ye na kimia toko tala bandeko lelo ngana kolobela Koffi lobi na koloba na pemi muye mindule mususu akoya tokoloba mais soki bozali komema mindule yango na ene yali malamu te bandeko ngai nazaka na motema boboto natalaka koto ezali mindule ya mboka na biso na lobi na yaka kofinga mutu te natangaka kombo ya bato te me bwali na motema mabe bandeko na biso ezale sangani na royaume passé ezale sangami na bangalula na bachibola na banani nyonso na bamatondo basangani na kati nous on s'en fout on sait que non likambo ya liwana ezali ya kolobete lokumu ya hippodrome epesa mate boko beta zéro bino boyebete bana Koffi basi baactiva na bango likambo ya lamba lia tokolia te tia mwamba tia mateka tokolia te ata nalali nzala 3 jours na koya te mais likambo bozali kosala ezali kabakata na injustice na kati ya réseaux sociaux bokeba na bino pote makambo na bino tosi toyebi yango tata oyo soki bino boko lukaliwa na ye akokufa te soki bino bwali na susi ke tata oyo akende ezali mwa passe parce que likambo boko sala ezali pire soni ya munene ezali nini bokei ko signaler tata na bisika ezali kolinga ko sa concert likambo nini bandeko pona silisa bana Koffi Olomide bafane balingaka mindule na monde entier lelo to ali le combien lelo to ali le 17 ezali depuis le 14 que billetterie si efungwamaki na kanisi to ali na billet na yo kokomelanga na commentaire jika na ali na billet na ngai bolingo yo kokola kise pa tata bako bundisa butu pe mo ezali bobe ko somba ka billet yango wanelo ko musute
bolingo yo ko la ki se pas Koffi Olomide ko la ki sete ngai na lingi yo ya solo na lobaka ngo na monoko te sembo yiyo nga na lingaka yo ya liko zaka na biye na maboko c'est fini le reste là et ali ka makasi parce que soko ali na biye nde ko la ki sete hippodrome wane ko tonde ezali 100,000 places ye tata pona ki 100,000 places bino boyebe ete baye mindule bato balingaka chacho bako beta ngo pe bakena ngo pe ata na ba 300,000 places etikali histoire pa ya mundele po boyebi bi place wana baye mindule ya minene ya mboka nde babeta yango Johnny Welte abeta place wana Michael Jackson abeta place wana baye mindele baye minene bakenda sango babeta bisika wana mopa opa alingi atika elembo na ye aneta munene pe ya mokili aneta pe munene ya mboka na biso ali botikela bakojongo te soki siko bosombi biyete ba manager wana na ba gérant wana bakozwa place bako céder na ba chantage ezoleka ba dénoncer 4 personnes est-ce que boyebi o bazoleka ezoleka na coulisse o ba dénoncer te eloko ko kangisa munoko ezali ba billet na lobakete boko sala solde wat balobaka bongo boko solide pe avant toko matin la fin du mois ou la famille si vous aimez mon pao c'est très important la famille parce que l'hippodrome c'est très important pour Koffi Olomide et pour Mamassi. Je vous aime et je vous adore. Denis Lesse Yaka, yo alina kindoki. Yo zali pandona. Denis Lesse ali pandona. Na ki pandona na yo mwana yo tangi, mwana ya libabe. Mwana o pasaka na kindoki depubo mwana yo tangi opakoli botutu na ye na nzoto ya légende. Olobieta sala légende abimana mwana wana. Yo bandaki koteki saye. C'est normal oye banani abimana ye. Parce que tango ayaka yo banda koteki saye. Oteki sa mwana ya batuti ba publier ye mutakala. Keba na yo Denis Lesse. Keba. Keba. Trop c'est trop. Oteki sa mwana ya batuti ba publier ye mutakala kobosa na ngote. Parce que mwana wana kindoko azanango yango pe yo zanango. Nazo kwasime bien maloba na internet. Bino bokanisa ke internet yo zaka ya bino. Tezaka pe ya bino te. Soto sala babuzo ba teza personnalité to zaka nango pe na respect pe ba famille na biso. Boke ba pe na bino. Bokomo lekisa yo zan choro ya makasi. Ba futa ko mbongo. Sokoti ba mpia ko zangi mbongo ba diamba, ozangi mbongo ba biloko le ba futi yo mbongo po ya ko fondela. Yo pecha bitinda ba wario. Yo pecha bitinda bio keba na yo penza yo penza na kebisio parce que nazo ba kuso musapi pona yebi yo très bien keba boka nzate que internet chez bino parce que bona makasi bona autorité ko finga ba n'importe quoi ba tumso ba loba te peut-être to garder ba famille na biso to garder ki bomoto na biso to loba mingi te to fanda na biso ka kimia bokole msexango keba na yo keba c'est quoi ça? Vous commencez à exagérer là. Vous commencez à exagérer. Vous croyez que Tenio se sont tournés tout autour à Mbongo? Quand on vous donne des 100 euros, 50 euros, vous commencez à blaguer avec les noms des gens. Bon, comment on parle là-bas tout salité dans n'importe quoi? Donc vous voulez donc pas petit que la binoque internet en haut. Et puis tout le monde bazara déjà na pétage na mitu na bango. Akoya ko le baba buzo ba wana le batunyo so ba peti nzela. Keba na yo. Keba. Mana mwana mbila. O comprendre? Na mwana pena mbila. Na pena mwana mbila na wanga na kate na vraiment véritable mwana mbila mais bien éduqué. Keba. Boko mo lekisa. Moto sa rappé ko fit. Akomi master na yo. Yo pandonat. Yo texaka. Yo boko la rabatiel. Oyebi ba konzinyo so kenda ko texsa basi. C'est normal. Yo zala kia wo kanga mima kikalamba lo kwa sing en même temps zo kanga mama kikalamba en même temps zo texta mos nai ex mama bana nai ndoki ya père merci beaucoup tokutani balasima bye bye.